Voilà, merci Nandenge Boza et Belé partout dans le monde pour notre chaîne Nabino NJ Télévision Mami Wanja. Merci beaucoup. Naba abonné fidèle puis la chaîne Oyo Obozaka na tout le temps pour nous soutenir biso à travers ma commentaire Nabino, à travers ma j'aime Nabino, à travers ma partage de ma émission Nabiso et ça a biso vraiment bien. Et merci beaucoup na équipe technique Costo et Simbi vraiment ma solo penza ya lelo wana déjà na ma caméra. Namoni King Eganda, coach de coach, en tout cas merci Belé et merci na Adida Lumumba, l'homme à la taille S. Donc merci na yo pour la moussa kitoko ozali kosala na kati ya chaîne Oyo. Merci na yo pour les cordons des cordons Junior Dao Mobutu. Voilà, très chers internautes, na yebi susu koko tabanda kwa bino ka ndenge ndena misana nga koloba parce que mission o ezaka nango na barrière te ezaka na frontière te ekotaka partout. Lokwa tokotaka partout tozalaka wana toujours pona ko informer bino tozalaka wana toujours pona ko yebisa bino o nyonso ba actualité nyonso o ezali koleka na kati ya musique na biso na kati ya mboka na biso mais lelo vraiment na ce plateau analyser nanu ba bêtise o ezali koleka na kati ya musique na biso. Respect ezali susu te epai ya ba musicien ezoyeba na te nani aza mukolo nani aza nani nani abanda musique liboso nani elobilobi ezoyeba na bisusu te ezoyeba na susu te donc mutu nyonso akomika so asali mwa groupe d'accompagnement na ye asali mwa orchestre na ye asomi bainstrument na ye ya manzanza bamisuku bakoma koluwa ngo nde koluwe ale abandi kosala guerre na leader misika auta. Émission mingi vraiment na pour répondre frère Nabiso, Yaya Nabiso, Leki Nabiso, Papa Nabiso, Ndeko Nabiso, musicien Nabiso, Sam Chintu. Sam Chintu, omoni mabe, tope ingratitude, na samoyo efuta na ngote, efuta kate. La vie, il faut qu'on a la reconnaissance. Toboite Sam Chintu toboite ozaka na orchestre na yo na mbinza kuna bozaka na ba Suzuki ba Modogwa Barambwa bozaka na ba Rocky Blanchard bozaka vraiment belé boyaka quartier latin parce que boyebi ke Koffi Olomide asa la musique na e bien Koffi Olomide asa grand parce que à l'époque quand ba Sam Chintu boyaka quartier latin bokutaka Koffi Olomide azala déjà Koffi bino te bato bosala ke o Sam Chintu tango e quartier latin o sa ke Koffi akoma Koffi non okutaka Koffi azalaka toujours Koffi pe akotikala kaka Koffi oya quartier latin boya wana bozaka bien Koffi ayamba bino bien surtout Sam Chintu apesa ope chance ya kocha nzembo na liboso otaka na album Amen et na album Magie plutôt nzembo ni Chambu wa baluba wana uchaka oyoko cha nzembo mususu anani Miss Nicole si je ne me trompe pas Miss Nicole oui uchaka pe nzembo na yo et lokola quartier latin musala ezakalango toujours kitoko mututu asepela nango mais depuis Sam Chintu alongwa quartier latin nde balongwa ka bakenda basala academia oyo esimba te academia oyo ata nzembo moko te eyokana ti lelo moto bofinga Koffi yango boba maba Koffi yango botala nanu ba vie na bino pe bozala musicien lokola Koffi est-ce que na ba fête na bino même ya famille Sam Chintu banzembo na moko ebetaka famille na yo Sam Chintu bano ya yo eza bano baza na poto eza bano baza na kina bayebeta nzembo no moko mena minoko na bango basala ni bayemba kaka banzembo ya Koffi Olomide lelo se bato babeta lisolo ya Sam so mutu ayemba nzembo ya Sam Chintu ayemba nzembo ya Sam Chintu tango azalaka na quartier latin bakoyemba nzembo na ye mwa muke Chambu yango mpe eyokana nango te to bakoyemba mwa muke nzembo ya Miss Nicole koke kosinye mutu lokola Koffi Olomide oyo azonourrir minoko ebele oyo asali ke bino bozala oyo boza lelo oke koleka na émission koloba n'importe quoi koloba ke yo opesaka so 130 kilo et yo soki poza 1 mètre so 80 so 70
parlons l'ingé ba nini Sam Chintu que côté mana Kofi bunda na Kofi non côté wana en tout cas ya naza d'accord na yo ata mukete naza d'accord na yo ata mukete que ce soit ma bien jamais Kofi qu'on se comparer na Kofi jamais Kofi ko soit audace pour répondre à Kofi bongo na likambu nini na problème nini sans a besoin ba inviter na hippodrome luka Kofi na malembe ebi ndako Kofi oza ba numéro Kofi luka na malembe tika ko baba n'importe quoi na ba émission tika ko ba buzoma papa non. Et puis, dans le quartier, il y a des gens qui ont Moutamakasi. Moutamakasi, c'est Jordan Koussa. Jordan Koussa, Moutamakasi. Mais il y a des gens qui comprennent. Ah, tu as un peu il faut dans ça, Nini, soigner la vie. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Tu as vu l'obité. Donc, il y a des gens qui ont malade. On a nature et abino. La preuve année, Didier Lacoste et Yewana. Et pas ouais azaka na bien azaka bien très bien ba musique na ye ba voko na ye et bande ko za très bien mututu abande ko sepia nango mais tango asalika nani ake ko sala carrière musicale na ye ye wana aluka ka beta concert sala 800 personnes 800 places Didier Lacoste ko kiango te ateki 6 billets à pamba 6 billets pamba na munoko nyoso la kosa maneko cha bitumba la kosa nda bungisa fere 6 billets vendus sur 800 munoko c'est le kimingi na vie résultat nango yangwana oh la kosa sali échec total batu lokola ba faire gola ba faire wana baza ba musicien o ba bundi trop na vinde mona ba Kofi pour akoma o bazali basali na musala kitoko ba pesa na le meilleur ya o ezakati na bango et lelo tozomona ba fruit o bazobuka o lelo zobota jalousie na musala ko faire sali tomoni ba Bercy tomona ba Zénith tomona ba lelo tozokende komona hippodrome de Vincennes. Pourquoi? Parce que Azosa Moussana est bien, Aébi Moussana est très bien. Et bien pourquoi Lacoste? Ok, se comparer na fait rigola na ndenge nini. So muninga lekio, bakomi basala guerre na mutu, wana te musaleke basala ne guerre te. Luka opo ba secret, po okoma lokola ye. Enoko sa ne guerre. Okosa ne guerre po ozwa nini. Lacoste Muketonga. Kero luka qui est papa. Yangwana. Sala 800 places et c'est ni Emily na Sony. Ma porte-parole ba komo longwa. Babi se ba komo longwa. Babi awa place eza soute. Awa eza makambo Sony. Okendaki ko se confier et pas ba warrior et pas warrior suprême. Ok, on se confier, croyant qu'il y a un retour au point, aux opposants, baron tout bazada, baron mingité, bazara mingité. Nga so na zana place na haut du Dieu Lacoste, nangela lukana soigner na faire rigola pour que bagola basani ba chope point na concert au Chobeta na théâtre du gymnase. Yango likambo nazo bangela ekomela jibe mpia na papa chéri te parce que ça la 800 places soit to ba 800 places to mo langa eza nango salle moko eza mukie a kokanae moko makuna bo billet te kamite osomona parce que mikolo ezaka nango susu oui to bo to beta musique mais mikolo est commandé tondi sa salle so tondi sa te to mo la tala moitié ya batu na kati ya salle. Lacoste 6 personnes, 6 billets pamba. Nakacho bat bakoto koza sto chena batu na ye ba entourage na ye 10 personnes à pamba. Et puis tout na pe na micro Est-ce que ça va? Non, mon fille bon quoi na répondre bien ça ne va pas, ça ne va pas. Tala makambo soni. Nyoso na pona nini? Koboya ko nzima bato bazo sala musala malamu. Ndemona ba Sam Chintu o kende ko se comparer na Kofi Olomide o se comparer na Kofi Olomide Sam yoso beta sani ya munene Sam Chintu
ça nini malonga yo so beteza na poto à part ndongo betaka na ba café ba weekend na poto kumi ba jonga o so beti dan wapi na salle jamais ko se comparer na Koffi Olomide. Koffi azosala musana kitoko partout bazondima ye lelo preuve yango wana ba musicien chrétien bazondima ye mpona mosolo oyo azosala mais basam tellement boza bajaloux nde mona badidie Lacoste bondimaka na bino bato te bondimaka na bino il faut boko bovivre parce que bondimaka bato te mpe botika jamais kondima bato bomoni nzambe akomi confondre bino ebandi deya na didie Lacoste yo mpe Robinho Mundibu naoki yo mpe ozomeka mosapi na mozindo olingo obeta ye njarena obeta ye njarena na fanatique nini baye njarena na botikela yango bafaire egola baweranson bino te eza niveau na bino te yasama ntwa pardon si te pe yaya naza kosuplie yo omeka na kochanger langage na yo changer vraiment langage na yo yaya luka obongisa na Koffi Olomide luka Koffi Olomide osenga ye ba pardon et puis naza besoin vraiment na tomona obandele miso osalaki na babuzobo olobaki wana babétise wana obongisa ngo vraiment babétise wana vraiment toana besoin o rectifier yango parce que yo te même toka ko bana Koffi bongo soki yo zo ba Koffi bongo pano ba elele le quartier latin ba lo bana Koffi ni parce que bango ba na bazui o bino bozo kite lo bosala soki obi ke Koffi na quartier latin abimisaka mission moko bobe fali pupa patati patata po ekoma bongo Koffi azwa fali andima fali aya quartier latin ezalaka mpona yo sam te mpona yo sam moto okenda kokima na Kenya bokima na basuzuki odiabolize basuzuki ekiri na bino abana mbinzo bouta kuna na orchestre bya mbinza odiabolize bango pour ke bosala nini bokima kuna eske bokenda na Tanzanie boke bosala nani orchestre no quartier ata akademi esuka na nzela boyaka na moto bokoma koatake Koffi bokoma kobundisa bobosanaka Koffi aza Koffi et Koffi akotika toujours Koffi en aucun jour Koffi akochanger la preuve ane fali ye wana ayaka quartier ate papa akei akanisa so akei Koffi osila te Koffi akosila mokonzambe akotia point na vie na ye jour nzambe osali aretire souffle na ye abake mpona yo esili mission na ana se ya mabele esili wana jour tobake Koffi asili babe tobakoyoka toujours ba œuvre na ye nde toyoka ba œuvre ya ba grand Calais nde toyoka ba œuvre ya ba papa Franco quand même respect na musique fezala eza lokola biso na musana MJ télévision nayebi ke coach King Eganda aza ene nanga fona respecter Mami Wanja la première dame d'Orléans aza patronne ya chaîne na biso il faut na pesa ye ba respect nayebi ke Junior Mobutu aza chef dangai natali boye na mopanzi namoni l'homme seul l'homme à la taille seule l'homme à la taille S Adida Lumumba fona sani na respecter donc ezosa passe ezosa mawa parce que eloko ekomi lokola épidémie en tout cas bamusicien botikali bomeka na komettre fin na hémorragie oyo parce que makambo yango ekomi trop fréquent moto amo akomi soko afandi misamo na afandi aza sunu actualité te succès ezali te angomoluka asala nini amanke Koffi Olomide Koffi azala moninga na bino te moto aza moninga baprésident a combien plus forte raison azala moninga ya bana misala na ye basam chinto biso nyonso toyebi bazalaka bana misala ya Koffi Olomide nani abosani yango moto moko ata abosani yango douce ozoleka na baémission il faut retourner langue dans cette fois avant koloba babétise na monoko na yo oza mokolo so oza besoin barespecte yo mpe respecte patron na yo ex patron na yo bisiko outa na quartier la terre po lelo so oza sam chintu eza grâce à Koffi Olomide
ni tete Kofi Olomide Sam Chintu donneto e baote au grand souka kana orchestre bino ya bana mbinza et puis on n'est pas tika kokende poto te on va chaper munoko ozo chacha anate on va chacha munoko anate so moni hippodrome ezo swabino bokanisa Kofi obeta susala munene te le roi moni hippodrome eza 100 000 places et on peut sabino ba tension et comment ça sabino ba insomnie boasu na kimia te otadi mupanzi bo moni platinum volume 2 na marché ozongi bo gods intemporel pe yangwana kalate zo kweya et comment ça ni comment matsabino ba tension luko bongisa na Kofi na malembe ndenge bande comme suba bongisa na Kofi ba buropela babongisa na Kofi pour que concert historique à hippodrome de Vincennes le 19 juillet 2025 baza na concert wana parce que ce qu'on ancien quartier latin na hippodrome de Vincennes aux atobeti concert oté c'est que on est na quartier latin beaucoup de Sam Chintu cause par exemple soleil wanga te Sam Chintu cause par exemple ya bourreau pelate na be mission nyonso na ba passage na ba on be mission nyonso baza wana toujours pona ko remercier Kofi na musala kitoko o asala na vie na bango na ndenge Kofi apesa bango ba vie na ndenge lelo soki bazali eza grâce ya Kofi Olomide na bino lokwa boza na bino na ebite bolimisanga na benga bino te ba nyama parce que oza ba homme animal au Bible lobaka homme charnel ku ba homme animal marambo sala bozo bate bozo ba inconscient mutu apesi ovi bafingaka bazaka reconnaissant na mutu wana tomona ngo pa héritier Watanabe na ba sortie médiatique ne nyonso asala ni aloba toujours malamu mpona Weranson na jibe mpiana alors 15 jours aloba mabe mpona Weranson et pourquoi pas yo Sam Chintu ozolanda nga ya nanga oko bongisa na Kofi te oko retirer ba propos na nyonso bimisaki na ba émission te pona Kofi Olomide que malédiction pezalaka malédiction pezalaka depuis le mois quartier la te Sam Chintu okenda bosala ba academia na bino nande pa academia ngo panzana album nini Sam Chintu yoso bimisa e cartona to benzembo ni yoso bimisa e cartona trop c'est trop musique yango tozokende nango wapi polémique yango tozokende nango wapi ce no sa polémique na musala et non na kofinga na ba injure na ba comparaison inutile non comme ça Kofi objet na bino ya moquerie comme ça lokola tapi na bino obo popola makolo okuna koya ko ba n'importe quoi na kombo Kofi Olomide Kofi asala mabenda dima bino boya quartier latin bino bokenda bolongwa biska bokenda esimba te et comment pesa bino jalousie po mutu akokanisa so bolongwe pa na ye akosida asida atete azalaka wana Sam Chintu zonga mutu Piako Lacoste sali Didier Lacoste sali na théâtre du gymnase été à yo non préféré vraiment on les kasune sommes sous on retirer ma parole nyonso yo bimisaki ya mabe on a Kofi Olomide parce que les héritiers bazawana héritier lelo azobeta ba concert na basala minene déjà le 24 mai à Kobeta na salle d'homme à Paris mais alors 15 jours héritier à l'écran à télé abana koba mabe moko pona Weranson à sala ya ngote et pourquoi pas bino ba Sam Chintu obozaka eloko te boya quartier latin na koloba ndeni maboko pamba boya na eloko te mutu ana valoriser bino afasona bino et aka Sam Chintu te boza ebele o tokotanga bakombo ate mais lelo bolakisa pena ingratitude na bino bopesa Kofi dégoût yo pesa même bamiso baza pembeni na evi et puis bopesa balider oyo batikali mayele mabe bakomi na kovivre na kobanga epa bamusicien akomomona po aider musicien achérir ye azobanga parce que lobi musicien na akobalukela ye akofinga ye akoba n'importe quoi sur ye surtout yo Sam Chintu ozalo muta bakasi oloba jamais vérité bafufa bato banda kolia kuna ya mama mitango azalaka
na 5 sur 5 olobela tonte poadi fa olobela bafufona ndo bande kolia olobela yango te obeta lisolo te bino kaka Kofi aza mabe bobosana babilamba nyonso akabela bino bavoyage nyonso amema bino na bapoto bobosana boleka koloba buzoba na nkombo ya Kofi finalement ekomi nini miziki yango tookende nango wapi so bomoi bokoka blues kosala miziki te botiki olebeleka boloba babétise na bakombo ya bato po bozwaka bavie po bozonga na actualité non esimba te eya na bato mosusu na sa moi oyo batangama bazalaka kaka nsima bato lokola basam chintu ebonga te azalaka na quartier la terre po kombo ya sam chintu eyokana lokola longwa quartier la terre pembeni ya Kofi akenda akademi ekufa akenda akoba mitelengano ebesi ye dépression sama komi kolobaloba ya sama beli dépression koboba n'importe quoi ya sa mchinto Kofi asa bosana yo kala Kofi azala su ozala su na moto ya Kofi te ata bandoto ya Kofi sa mchinto ozala su te susi nyonso mpo ya nini mpo na affiche ya hippodrome de Vincennes elongi na oyo eza te loko bacheki oyo te anniversaire ya quartier la tête 38e anniversaire ou te koleka elongi bacheki oyo te esenye Mathieu Mafuta nayebi ke hippodrome nayebe nanga ke hippodrome ezangisa bino kimia hippodrome ebelisa bino liboma nanu bobeli te bonjour concert wana ebetama nasi ebele bopasola bilamba botika bolumbu ebele bolie matiti mpo na hippodrome de Vincennes parce que concert wana réussite ezali totale Kofi aza n'importe quel musicien te oyo akomi na ye mpenza objet ya moquerie bino so boboyi Kofi Olomide bana oyo Kofi Olomide abimisi bobosanake Nzambe aza capable ya kosusite mpe bato mosusu même bamisien chrétien basani balingaka ya Kofi bandimaka ya Kofi yango wana tomoni yango bandimi bamisien na biso ya musique gospel bazondima Kofi Olomide mpona mosala kitoko oyo azosala bandimi Kofi Olomide donc nazobenda musicien tout matoi oyo uta na orchestre moko boye oyo naute pa Kofi Olomide naute pa Fere naute pa JBT naute pa Kabose nazala sukuna te zwa munoko na kanga zala toujours na maloba malamu envers ex-président na yo parce que oyebi lobi te esala plaisir obeta concert na salle mwa munene oinvite sikoyo ex-patron na yo ex-papa artistique na yo aye wana esala bien makasi na bino bokoma obeta concert yo moko moto otyo po aza te okoma obenga bato mosusu baprésida baorchestre mosusu mpo anini soni boza baimpoli bolingi korespecte bapatron bisika bouti te lacoste ye wana etei frère na ye Frère Egola azali olaluka aza en bonne relation na Frère Egola po esala nini ya moko soki aza mpe na concert Frère atie po malingi munoko alingi guerre na Frère Egola oyo amipesa na mosala na ye amipesa na musique na ye Frère epo akoma Frère ndenge eza lelo Frère abunda lacoste osali effort moko te olongo maison mère pupupu tuwenge tonia pa adolphe papa lacoste carrière solo sikoyo résultat nango bafruit nango wapi yango en tout cas Nzambe vraiment alimbisa bino nyonso oyo bozali baingra envers président na bino Sam Chintu Nzambe alimbisa yo me na mikolo ekoya na osepela vraiment so oleki na baémission mpona koretirer vraiment bamaloba nyonso olobaki ke kosala bien camionnette mbola descendance Simo Kimbangu yaya merci beaucoup nasepelaki na émission osalaki na ndenge orecadraki vraiment Sam Chintu en tout cas merci boyende bien ntango toza musicien moko oyo aza fierté ya musique na biso ya mboka na biso oyo aza patrimoine national okwa Kofi Olomide il faut todéfendre ke na basorti nyonso eza tike soki moto azodéfendre musicien oyo asa
ebele na kati ya musique ya Congo boloba ke mutu wana aza pour mutu wana non eza ke totala musala oyo mutu wana asali parce que Kofi asali ebele na musique na biso et azo mériter respect azo mériter maximum de respect parce que Kofi aza n'importe qui aza mutu azo mériter respect abandi kobeta basala minene ayali biso ba arena parce que ni tete yu arena o a Kofi de ba yenja arena o ba Adidas arena ba Ovo arena ba Fali ba faire de ba beti ngote ba o rappelle ba beti ba arena Grand Paris et Didier Lacoste nous ko bongisa na frère na yo faire parce que so bongisi te en tout cas yo moko ebi mambo uto mona kuna na théâtre du gymnase mingi alobeza te vraiment mpona lelo oyo na ndenge naloba kaka yango wana donc totika ke impolitesse na kati ya musique bamusicien botika ke impolitesse epai ya ba-ex patron na bino merci vraiment na ndenge bolandaki analyse na biso ya lelo merci na ye moko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ya papa Misha merci beaucoup na King Ganda oyo azaki nsima caméra merci na Adida Lumumba l'homme à la taille S et merci na bino nyonso botanga Sylvie Bahati mpona lelo tosuki awa et tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso bye.